Oh, t'inquiète. Oh, 5 $. Oh, fait comment? Boyaka, après tu vas payer ça 15 000. Il y a un peu ça 4 000. Binomo de boya Luka 15 000. Merci. Zana ba scandale nango naza koloka na motema na ngai parce que boyebi na uti kozonga nazalaki na mobembo na uti kozonga nazalaki na mama na bino toujours pour na koboya bato ya 15 000 francs bapusana nazalaki toujours na mama na bino tokendaki pe tozongi parce que Kinshasa ba scandale tozomona Kinshasa c'est grave hein? Nazoluka Kinshasa ya kala lembo lojwa moikasa nazoluka Kinshasa ya kala oyo soki otelemi na mwasi jour anniversaire na ye olingi opesa cadeau ya monene nazobanga mpona ndako ekorevese ke uti libanda okopesa plante te okopesa ye telefone te à l'époque okopesa ye cadeau ya elamba te bakotune uti wapi. Donc eloko nyonso ezomona nekoye bala peut-être moi bracelet à la limite moi montre ya balabala mais mingi yaki ba carte postale nde tokotala ba photo na kati wapi basi wana ba babandai kobanga kolia epa ya bato pa na biso ekoyebana bamelaka sucré basilisaka te batikaka likolo oyo biso mibali tobandai komela na nsima c'est-à-dire oyo lambi mpena mwasi opesi ye coca to fanta ameli matiki yango na mutu tanka abeti boye bamasano nde bameli yango na place na ye basi wana nazomona bango lisusu te. Tokomi plus na miyibi tokomi na bachel à domicile bobi bachel à domicile baza banani bachel à domicile ezali batoyo mwana mwasi avandaka aza na tata na ye na mama na ye aza na tata na ye na mama na ye na ndaku mais mwana mwasi wana abimaka na ye aki abuli na ye normal ovandaka pa tata na ye oza étudiante mais ochange salon ya bakiti na bino ovani pa na ndaku bote papa azonga azokuta me bakiti oyo ezaki kopasuka oyo euti wapi mama alobi kasi mwana na yo baninga na ye kande bato basalisi ye yo alobi kobotelengi wapi bana basi ya kala nazoyoka pasi na ye kokuta bamulopwe otali mwana mwasi ozoba oyo azalaka kopine ya lwambo to ya nani oyo azalaka kopine ya nani ya wendo to ya nani po mwana mwasi na ajo ya koyeba makambo oyo non dégradation c'est grave mais je vous rassure la lire vend le chose avec l'écriture basi bakotambola mutakala na mboko parce que tokomi na souka sané de trop ce que je vois na Congo lelo c'est inadmissible. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Depuis le village Bombili, elle commandante le maréchal Nenkongo. Je suis en train de beaucoup regretter d'abord. Premièrement d'abord de l'acte qui vient de se poser ce matin. Et en plus, tu viens me déposer, tu me donnes 15 000 francs. Je vais faire quoi avec ça? Et en plus, tu m'as pris toute la nuit et une demi-journée jusqu'à midi. Et puis tu voulais trop me faire, tu voulais trop écarter mes jambes pour faire si c'est 3 coups, si c'est combien de coups, tu voulais t'arrêter. C'est pour me donner 15 000 francs. Je n'aime pas d'ailleurs de relations comme ça. Moi, je n'aime pas de relations comme ça. Je n'aime pas. Puis prochainement, ne m'appelle plus. Si c'est pour me donner ce que tu m'as donné, ne m'appelle plus. Et puis ne m'appelle plus. D'abord, d'ailleurs, j'ai vu que tu considères pas cette relation. Parce que tu as très mal agi. D'abord, tu devais t'excuser, mais tu t'es dit que non, na salani. Na lobelio mezo bisanga na salani. Kobenganga suite. Si seulement je savais, si on avait baillé depuis le lobby que ça bajor abattoir boé. Je voulais même pas te donner mon numéro. D'ailleurs, je suis en train de te bloquer pour supprimer ton numéro. Kobenganga te. 15 000 francs, je vais faire ça. Non, ça non, ça va même pas arranger mes cheveux. Les 15 000 francs ici. Ça va même pas arranger mes cheveux. Et puis je suis sortie avec toi sans préservatif. Si tu as les infections, je ne sais pas. Si tu as quelle maladie, je ne sais pas. Mais quand même, je suis sortie avec toi. Et puis tu viens me dire, j'ai fait 6 mois sans les faire. Toi, 6 mois sans les faire. La fille qui te donne trop de bisous, comme ça, tu penses que tu l'as jamais baisé. Ne m'appelle plus jamais.
plus jamais si tu entends cette voice. Tu m'as trop énervé. Puis ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Tu peux pas me donner 15 000 francs. Oh, coquille aux oyo, là, ici, et puis, 15 000 francs, 10 000 francs. Je suis pas ce genre de fille. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu sais. Benga na ke na randa ko na yeno hotel basali salinga na ke na randa ko salinga pesinga mbongo na ke na randa ko welongi na o déjà tout monde on a vu la Kinshasa mobimba to monyango donc mais aux autres témoigner awa ke za yo te ndenge nini po biso bala kisi biso za yo bien habillé aux adjika donc yo lisola 15 000 tozo e batie za yo bien za yo te photo ezanga. Comment ça? Bata la vidéo on a bien au moins que mutona za pembe za choko maboko na ini tout monde là et donc quelqu'un a fait une sale blague à cette photo dans la publié na Facebook à l'audio nganga na cette vidéo mais pas la vidéo pas la partie là dans la monyango pas la vidéo au moins que je n'ai rien à voir avec cette histoire si on a na ibiété a ibingate tout le monde en a té Naouti Congo n'a commis avant-hier. Donc, je ne crois pas que j'étais à Kinshasa. Je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. En tout cas, ce n'est pas moi. Nala Tibilamba Zana photo wana. Pour elle, c'est que Zangati. Là, c'est en train de passer à la télé pour démentir. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Probité morale, moralité, même si c'était moi qui avais couché avec la fille, je ne peux pas publier ça. C'est pas de mon niveau et c'est pas mon genre en tout cas. C'est aussi pour la personne. Les gens là qui ont pu faire ce genre de... C'est quelqu'un qui m'a fait une sale blague sur Facebook. J'aimerais bien le voir et suivre toutes ces personnes en justice. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Voilà. Merci beaucoup. Je suis en train de beaucoup regretter d'abord. Premièrement, de l'acte qui vient de se poser ce matin. Et en plus, tu viens me déposer, tu me donnes 15 000 francs. Je vais faire quoi? Et en plus, tu m'as pris toute la nuit et une demi-journée jusqu'à midi. Et puis tu voulais trop me faire, tu voulais trop écarter mes jambes. Faire si c'est 3 coups, si c'est combien de coups, tu voulais s'arrêter. Y'a quoi? Je 15 000 francs. Je n'aime pas d'ailleurs de relation. Pourquoi tu parles comme ça? Je n'aime pas de relation comme ça. Arrête-moi ça, tu m'énerves. Faut parler correctement. Ne m'appelle plus. Si c'est pour me donner ce que tu m'as donné. Non, c'est toi, tu sois avec ton mari en dehors. Et puis ne m'appelle plus. Le jour où je vais t'attraper, tu vas regretter de plus qu'il y a un mari, c'est d'accord. Parce que tu as très mal. Je devais t'excuser, mais tu fais ça la nuit. Le vélo me dit que ça n'a pas mis. Kobenganga soupe. Depuis le lobby que ça bajor à bateau à boy. Je voulais même pas te donner le numéro. D'ailleurs, je suis en train de te bloquer plus que non, ça va même pas arranger les cheveux. Oh, 5 $, on fait comment? Boyaka, après tu vas payer 15 000. Il y a appelé ça 4 000. Binomo Mde Boya Luka 15 000. Merci. Ferme. Surdouillé. Les lobes jaloux faut pas y kanga. Bola latte. naza na baskandale nano naza koloka na motema na ngai parce que boyebi ke nauti kozonga nazalaki na mobembo nauti kozonga nazalaki na mama na bino toujours mpona koboya bato ya 15 000 francs bapusana nazalaki toujours na mama na bino tokendaki mpe tozongi
parce que Kinshasa ba scandale tout le monde à Kinshasa c'est grave hein. Nazo luka Kinshasa ya kala lembo lojwa moekasa nazo luka Kinshasa ya kala oyo soki otelemi na mwasi jour anniversaire na ye olingi opesa cadeau ya monene nazobanga mpona ndako ekorevese ke uti libanda okopesa plante te okopesa ye telefone te à l'époque okopesa ye cadeau ya elamba te bakotune uti wapi. Donc eloko nyonso ezomona nekoye bana peut-être moi bracelet à la limite moi montre ya balabala mais mingi yaki ba carte postale nde tokotala ba photo na kati wapi basi wana ba babandai kobanga kolia epa ya bato pa na biso ekoyebana bamelaka sucre basilisaka te batikaka likolo oyo biso mibali tobandai komela na nsima c'est-à-dire oyo lambi mpena mwasi opesi ye koka to fanta ameli matiki yango na motu tanka abeti boye bamasano nde bameli yango na place na ye basi wana nazomona bango lisusu te tokomi plus na miyibi tokomi na bachel à domicile bobi bachel à domicile baza banani bachel à domicile ezali bato yo mwana mwasi avandaka aza na tata na ye na mama na ye aza na tata na ye na mama na ye na ndaku mais mwana mwasi ala bimaka na ye aki abuli na ye normal ovandaka pa tata na ye oza étudiante mais o changer salon ya bakiti na bino ovandi pa na ndaku bote papa azonga azokuta mais bakiti oyo ezaki kopasuka oyo euti wapi mama alobi kasi mwana na yo baninga na ye kande bato basalisi ye yo alobi kobotelengi wapi bana basi ya kala nazoyoka pasi na ye kokuta bamulopwe otali mwana mwasi ozoba oyo azalaka kopine ya lwambo to ya nani oyo azalaka kopine ya nani ya wendo to ya nani po mwana mwasi na ajo ya koyeba makambo oyo non dégradation c'est grave mais je vous rassure nantomoni eloko te bato bakotambola mutakala na mboko la lire vont le chose avec l'écriture basi bakotambola mutakala na mboko parce que tokomi na suka sané de trop ce que je vois na Congo lelo c'est inadmissible. Allez, nous sommes arrivés à la fin.